Muninga na moi si barezi. Lelo na elio. Éviter nga na camarade na yote. Pédé azalo quoi torti ninja. Pédé na mutu lo quoi cobra, ta mutu munene. Pédé na mape kondiye batonga na be porta ma foute be na nzoto kwa moi si. Pédé wa makolo ave makolo sala musu eke na nord Kivu musu eke na sud Kivu musu eke na sud oto tambo aloko ali bata mabata lai ya pédé yo bakazi bimisa mabele changer sexe pour ndimo za mwasi ta fionto oyo ta mari bongola oyo ngo sakananga. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc aza partout dans le monde. Oh, toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngatai maman Nicole Malonga makambi. Na kama kelo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Numéro 10. Il y a équipe. Nous avons le Suisse. Il y a Messi. Bayern surtout.
il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tout s'abonner à Saratola TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Bonjour, na balandignos ya Saratola TV. Vraiment, et comme vous avez noté, na ba vrai ya Saratola TV ndenge omoni vraiment na zo présenter émission awa na Saratola TV. Vraiment on appelle simbote et pas vieux ngai Babi Montana mu fini ku ya lingwala Babi Montana mu fini ku ya lingwala yé vraiment mu ta fini kara lingwala mobimba balobi ce que boyiye au sali mokina o lingole ozate parce que ya oyate le Babi Montana balobi zalaka yo vient nga vraiment merci na pesi mbote nga vraiment mingi koma na kadiza mbala radar mon général mobile pembe na po na Paris wana mbote nga vraiment koma na Eric Mbaya Niembo donc mon boss mbote nga koma vraiment kuna mbote nga vraiment mingi koma na net mia oyaya ya diamant kalanga mbote nga vraiment koma na mama leki nga Thérèse Dembo de ma maman chérie mbote nga vraiment koma na maman nanga Adolphine Ngoya Badorphine donc maman ya batu ya Julie Titenge maman ya batu ya Jeanne Kalanga maman ya batu ya Madi Titenge maman ya batu ya Bobo Trésor donc mbote mingi vraiment et comme na bana nanga Gracia Kinzola ni mbote mingi vraiment na bana na mona nanga bébé ma bébé chérie o ya betela nga vraiment masolo mingi ya Kati Tiffany Ani Ngalula vraiment wana ma copine chérie mbote mingi na batu nyoso balanda nga lelo vraiment eloko evansenga ezanini mokili yango vraiment ezaka liboma mokili yango na yeba raté so ezaka ndeni bato mokili pe baluka nini et pas bato vraiment mbote pingi na ma copine chérie Miss Lolo wana vraiment li passe na ngai otoliaka to binaka merci beaucoup vraiment à ma copine chérie lisusu Bijou la reine o vraiment akokisaki mokano ya Nzambe na mokili donc lobby ezalaki dot na ye bakende tokende kotika biloko voilà tozalaki wana to accompagner qui papa na biso Eric boss Eric Mbamba donc pour na kotika dot ya camarade na biso Bijou la reine vraiment buzoba moko vraiment eleka keloko penda na ye azana buzoba na ebité so ba koni froid que tango so bozo kola ou bien bozo kola te na ebité so ka za ba kisi bino bokenda ko simba nde etala bino mitu ebebisa bino mutu ngai na ye fete ya camarade na ngai est-ce que vraiment ngai diamande na za bolelo so boyoki ngai na ke fete ya muninga na ngai Bijou na sali trouble moko na ebité so ko esepesa bino cher internet na ebité so ko sepesa bino parce que wana azande konanga aza camarade to partage na nyonso et puis nga na bali nanu te so bomoni eloko mo esala mibongo bobo baka sali yango po azaki jalousaki muninga po muninga abali ya bali te ko bala ezaka na batonga na balaka na divorce na ngai lelo pe na vandi na za nga femme libre so mo bala mona ne nga bala nga azana ba qualité nga na lingi o nzamba tindi po na nga pe likola sapatu na nga na obala na nga oh na moni pede moko boye ami bomba na ye mais aye komi bimisa lelo pede ye mto asalanga mabe za ngate muna sala ye mabe likamo kama pede wana bandi biloba na kati ya fete ya Bijou lokola likamo ye mto ameli a langwe ou bien azui liboma donc na émission na comprendre que te ezaki nini yango oyo ya bongisaki lokola ebeke nga na koya na fete ya Bijou asala ngango ye mto asalanga mabe pede ngo na sina otanga kombo na ye kala mingi te bokoyeba ye na lingi na loba na bato oh vraiment vrai na ngai na ba ope balinga ngate ba salaka ba commentaire na bango soki ba moninga na émission ya Saratola ba mesala ko finga ngai vraiment merci vraiment mingi le pe na permettre bino bo finga ngai vraiment théâtre simbite kande bolobi ya liboso ya mi balé maman na biso na landaki na commentaire loba na maman mapasa 50 ans tieninga za mukie na 60 ans donc na koko nonga na bota mama abino donc maman abino ngam na bota vraiment nandimi 50 ans na yebisa abino chaque fois so na mafinga mutute wana na posa commenter te ko commenter na yote to yeba bino de bo changer ba compte bozala kana pona ofinga abato ata mutu a déclarer droit na ye ezaka ko finga nga diamant na yebite banda na banda ko sala ba émission internet eza lelote depuis na sala internet ça sala ba émission donc na c'est déjà ba 4 ans et quelques bato ba yambanga na émission na sala ba émission ko finga te na finga abato te parce que nga za rancunier te so comme moninga na eko ça droit de réponse c'est que me doit tumboninga nga maman nga za né à 62 1962 abotanga na 15 ans bino siko bino mo bovanda ba diaspora
bino bozala pour na critique pour na oluka opesa batu ba âge ba o baza ba mikolo na kati ya monde ya théâtre na monde na biso toza bopesa ka bango identité na bango te bopesa bango ba âge na bango te mais mutu soko leki ye mo apesi bino âge na ye bobi te mama na nga za né à 62 siko bo calculer 77 abotanga na âge nini abotanga na âge nini donc ça pe na tina te na vandi apete pour na olobela vraiment âge na nga ka na sa na répondre bato yo ba finga ngai mutu mususu alobaki na nga théâtre simbi to komi na kofinga eza genre na nga to so sala otala ba émission na ngai na finga ate nga na lobaka vérité na linga apete mutu afinga nga soko fingi ato fingi ngai te o fingi mutu oyo na yebiki alobaka te nga lokwa na lobaka non yo c'est le droit de réponse na ofinga ote mena hotel soki toza bandeko foto yeba osolola nga na ye nazongi lisusu na lisolo na ngai na ye na vandi na ngai camarade na nga benga yako vanda awa pembeni na nga na kiti na ye na vandi na kuti pede wana ba rezi avandi pembeni na bijou avandi pembeni na bijou nga na vandi ya vandi lokwa na droite ya bijou nga na vandi na gauche ya bijou nga azwi telefone na nga na bimisi na bandi na nga ko filmer na otela nga ba commentaire soki muninga bali sepela ye kuna ndiko kanga mama sepela soki muninga bali muninga banda ye bana batu suba ye bana te Baptiste Nzala abandi ko boka ba jeto wana na kumba ya ta kumba te alobi wana nazo ka bijo so yebisa bi eloko ngo sala na osepela to sala ngo parce que muto ozoningo sala eloko wana oyebi epe yaza na problème noto yonde muto za na problème na ye nga na yebi ba résité na tikala komona ta ba résité monte na mokilo nga na kutani na vana sola na ye nga na yebi ba résité nga na limbisa ba résité loko a frère na nga menzoka ba résité aza sœur amona mwasi loko la ngai dans la moni siko loko aza mwasi loko nga photo sona ne siko loko abasi mibale ba résité faut éviter o bana lukanga na to swana occasion yango na pesi yo pona kwa ko bebisa fete camarade na ngate po zo base siko vraiment na eko peso base o le kapenza o finga nga so yo yebinga le ka ba rezi finga ngai bino bobanga bato po ani ba rezi nga za mbale ko le ka yo ba rezi yo gangela nga na ba voice te na le ka na ba voice no pas Prince Luamba na émission ya Caroline na le ka na ba voice pe na le ka na papier wana la kisake yo zo mbongo muta pesa yo mbongo. Vraiment merci mingi na bien na José Pito na Paris. Pour bien na José Pito na Paris yende makambo. Parce que bien na singabi naza na temps ya okosa te nga na yebi yote na yebi pe ba résister. Mais Nathalie émission ngo sala ki par rapport à émission nga boza artiste mboka na sunga tala mwa mukie naza na ngopete. Muto bato mitungisi azu ya sali western ya 50 ta peda nzalo. Yo ba rési éviter nga makasi o mibomba awa o bimisa baninga mususu ba pede mais siko lelo nzambe lokwa aninga bimisa bato nyoso baza mabe na sima bato ba batema na basima bato abimisi yo pa changer ne lobeli okomo loba kwa mwasi muninga na mwasi ba rezi lelo na elio éviter nga na camarade na yo te soko abiko respecter bato te respecter maman no te na tata na yo te na bayano za mal éduqué okoli na nzela so za shege so za fazer attention na ngai faut éviter na oyebiso nga na baba te ke so selinga likamo boye na zwi na bombi na bango barezi o mana obunda bokota ba banda lotuna nga na bundaka pe na bunda na mibali barezi na ndimite obeta ta peda salito ta peda azalo kwa torti ninja peda na mutu lokwa cobra ta mutu munene peda na mapeko ndiye batonga na be porta mafute be na nzoto kwa mwa mwasi bimisa mabele po bandimo te bakazi bimisa mabele changer sexe po bandimo za mwasi ta fionto oyo ta mari bongola oyo yongo sakana nga ko sakana nga te baresi na camarade noté na âge na mukona yo minimum ba respect ata mukie na sala mabete vieux José Pito la ta natindela nga nino wangana la tinda nazonga ka pa bijou la reine baluka batu mususu boko kutsa batu na bango baluka batu to e pa na bango ba edika e bien te oyoko kuta nsena nga yo ba resunga so bimisi baleki na yo tema olika na bandana na tinda baleki na baluko yo sakana nga za baleki ba mettre na sima onga atikeli libele yo lika na bandana na sina so déjà adresse na mo bimba na tinda nga na to na sima boy na tinda ka baluka o tambola bien na mokili bon nzamba pambola yo
mais soso tambola bien te na mokili lokola bino bokota kota bosimba simba okati oko simbi osimba bato nyonso attention faut éviter nga na oyo biso ta Marie Bongola o Marie Bongola yokanga moninga nanga mwasi nga alimbisaki lokola mondeko mobali mais naye kocomprendre koza moninga nanga mwasi barezi sote nga na vie na yo nga atya koka te ozwa mbongo na obonga te barezi yo ozokifele nga ndako $250 barezi nga afutela bandako ba $700 ya ba $1000 yo okifele nga $250 ya mwana yo to olinga okóma na bavio nga na kóma mosusu bakosala na nsima na efungwama ta nsima lokola atio d'échappement yo évite nga nazoyebisa yo ta pedo azanga forme aotambola lokola mabatalai ta pedo ya makolo ave makolo esala mosusu eke na nord kivu mosusu eke na sud kivu ozotambola lokola libata mabatalai ya pede yo évite nga makasi nga wasakana na bato nga yaya oyo aza mokolo na nga jamais nakoleka te nakokutana nete na fingi obie nabanda ne problème yeba problème obandi oluka ndenge osisa moyibi ta moyibi oyo nanaka banga ma sœur chérie ke nalingaka mingi na Paris opekisanga biloko obitikele ye nzambe ye mwa fute natikele nayebi te soyo oyokanga deja sœur na nga nanaka banga nayebi te soyo oyokanga deja nga naleki nalobake barezi asalinga bo natika naboya na nga koloba ngo na binzamba pambole ibo yo liaka mbongo na nga te nde olobi ke olia mbongo na nga te otinda ya bebe réel ya ozongisela nga $50 poani so yaka ozongaka na ndaka bebe réel nga nabengaka nayebi yo mpona bengo barezi nga yebi yo te évite nga na vino mobimba pardon vraiment nasengi yo pardon na bolingo ya nzambe po ntango nasengi pardon cher internaute bozoyoka nga nasengi barezi pardon asote kombo na ngai barezi so ozokontinue kaka moni na asire tanto okutana na mariage ya bijou nde tobomana na olakso mpe nde naza capable ya kosalika mo mpe ya monene mokili ekamwi alors évite nga so oza mobali atembe so oza Marie Bongola oya mwasi nga alobi na olamba la fete ya bijou nga mna olamba biloko oyo lia biloko nango bie ya kofilme so oza mobali atembe ya ofilme yaka mpenza ofilme soko oza mobali atembe nayebisi yo yaka ya solo aya tola aya mpenza kofilme barezi soko oza mpenza na eloko mibali bazalaka nango bafandisaka na pantalon lobi ya kofilme aya boyeba te soko aza makasi obetanga mais soko aza makasi na obete towelaka ne mbongo yo mwana te otunanga question yango ntango oyambaka nga na kimaka nanga na evitaka nga beza ndeko nanga mobali eleka esi eleka nga akatisaka ndiye mwa mobali nzokanga moninga nanga mwasi tola evite nga barezi so oza mpenza mwasi ka lokwa nga yo mpe oreglaka po yo mpe oreglaka na ndenge nsima otyaka bande génique yaka mpenza lobi tobunda abi na ngai bandai kozela nga po asala na nga bese barezi lafeta moninga mpo nga nayaka esango mpo balobaka ye lokola bali te aye kosala buso bana feta moninga evite ngai barezi na mutu mabe nde omona nga diama nazala mutu mabe makasi me nazala malamu na ngai ebele me so olingo omona mabe na nga tumbola ngai esika nde nakoma nyama nalonga bena basonsi nyonso ya kibomoto na nzoto na ngai ntina mutu na nga nakoma nyama keba na nga barezi keba na nga kindumbu bandi koyekola kosala sika kipede en tout cas sala yango bien soko mpe osala yango bien okoma ndeko ya baninga no oyo bambe kofinga wande na kobetela maboko na bi bravo mosala no efuti yo soko osala yango te alors kende nano olia otonda mpo na nsima ya oluka makambo na ngai soko olia otondi te komekanga te ta nani pede ya enekene oyo ya 1500 yo pede ya enekene voiture na mi kechi nobengi yango voiture saka tola kechi ngape nakosomba na ngango ti menga to na bana otambola mbongo nga ndotambola jipa mobali na nga monene na ndotambola kechi te nake osala wenze mpe boke yanga kifele nga libala ntango nabalaka yo zaka yoza mamba fami na nga po esala osoi nga nazobala te biso obali na age nini aboti bana bango bakoli dive na dorkasi bango na bakoli nzambe apesi echance eza esengo mpo na biso tozosepela nzambe afungoli biso batiste nzela tokomi kobala
eza linda like so eza tourna yo ok so eza tourna yo to vandi ngana l'échec te na muswamba te na mwasi bambwakela na yebi so abandi koloba lokwa mutu aliboma na yebi te so munene wako na matama wala komi na wala komta meli C4 et Mathieu vite tala papa conseil na opeso conseil gratuit oyebi C4 na ba nitriline et matara batu na mutu et bem sa batu mutu batu nyonso ba melango so nazo kosa et ça ba perdre ta mémoire attention keba ndezo ke malembe keba o se retrouver na telema so na telema te ok CNPP keba makasi nanga na muninga na yote na mukolo na musika so bonga sa ba carrière na ba komba ba tungai te éviter ngai ba rezi éviter nga muninga na mwasi éviter nga na muninga na mwasi pe na mukolo makasi na za mangole mi bale moko yango moko ezalaka na comportement et on se la ko bota mona lokwa yo attention pesa nga respect lokwa maman pesa un respect le quoi yaya pesa un respect le quoi tontine le quoi nani ngana to na problème te yo lia no mbongo yo to lia mbongo bonga te eh ta pedo misuele oyo o futa yo futa ndako na bambongo na ngati o batu batinda o futa ndako yo ko yo betela ngai tango ndako ke futa ndako $250 o futa na mitwa batu o sasa votre émission nga yebi yo na ka luko si yo ko zonga ti pa bébé réel bo batu ba futa bandako ba $700 ba lo banita makamu ta pede mizuele oyo pede mo mizuele ta matama ebele yo ngana munene mete longi na ndeza nzamba tayanga fama bia bongisanga te longi na ndeza ta pede matamo maboko suke koma mikuso kwa ya chimpanzé lokwa pikime osakana nga barezi yo oya ko sesa nga émission na opo luka ndinga ofinga si na mukoma kasi pona mona mobutu na be na mukolo asalela nga bémission moi so sela bémission nga pe na baba te na c'est les droits de réponse peut-être aussi so c'est les droits de réponse okuta la nga na boto beta nzoto na nzoto nga banga te nga za nyama bitumba mais siko na libala ya muninga tika kaka ya te na osala ngo na sina yebisa ke déjà na biswat apona na biso mibale moko ya te et ça nga bien na yebisa bijou apona na biso mibale moko ya te bon ngaso na monika ba resi ma fute o matanga na osala ono ngala sala na osala ngo pona tumboli ete donc so ba resi o tele émission e ba ki o kaneli na kaneli déjà to bunda to bunda na lokwa baza po en tout cas o baza kine muninga na pede ana masoko boye lokwa ba beti mulangi ya primisi ya malili na sima e papa la bo panzana bo na ebi kombo na ete Parce qu'on a combo na ye, yo pe lisuje pas ça, ye na mona ko ndiye pas ça chroniqueur. Donc ba chroniqueur te ba chroniqueuse. Ah voilà le quoi, ba chroniqueuse. Donc bon éviter ngai na tumbola batute. Na ngate muto to kutana na matanga masha ko salangelo te. Siko place wande ngo meka po muninga lo pede azo asala amona ko ake ete amukute yo gangela nga wapi yo. Ta olinga okangela lo banga boni boye ko na zongi saka to senga pardon te ta kizenga pedo lo lemo munene munoko tonda soyo ta pedo asanta ba mai na sima avant de obimisa solo otika otema na bakita bata bijo tiki solo kuna ta pedo ya basoko efungwama bo eskizenga cher internet na la kanda ta pedo masoko efungwama ebimisa ba mai yaya avant pola de anda mdam kena Médecins Sans Frontières zo soin de baninga baroki bakendaka bazwaka basoin oyoki ta peda mizuele oyo kebana nga makasi aza mizuele mazuvi quand même azuvi elo nini vini nango azala ngo ya zuvi ninga matasu moto ya ta mataka moto te na muto mataka moto te na ngai so batoke na rendez-vous ya otikala mais ngam na mataka moto na koma liboso esa elo te engonga na ye yala babone be en plus cher internet nani mutu apesi kombo ya chaîne na ye exemple TV mais tala ye moko aza exemplaire te tala le lenga memara vie na ye ranking na batutu bautu ko finge apa murati mu auto finga po anini abomba na kana sima bato na za PDT yo za PDT oza fille des problèmes yo fille des problèmes parce qu'on a bien un garçon des problèmes na pesi au gaz on a fille des problèmes attention batte la chaîne na yo po bato na loba makambo on a ekolo balelo po to mobimbese yeba makambo osalanga alors to mo yo kanga na lobi suba bakese mo mobali anda tumbolié alors yo osangala ka osala ba compte na lokuta po le ka poser ba question na tiaka numéro na nga po na kobenga nga moko na zalaka wana po nga mona répondre bino na ba question na bino
donc so za eloko commenter te ko commenter na ote pour na mutu aliboma te bakayenga ba chaîne te vana kota ala ba fungonga chaîne te ke chaîne méchant to kati o ba chaîne lobo oloba na mutu aliboma te pe na lenga caméra te na banda ko mona caméra ya tongo ba caméra kuta minene wana wa lelo te mundele a changer G abimisa ngo ngo mkiebo ota lisi ngo elengi soto liboso taki o mona ngo boye mo komi ko lenga makambo lingo oloba boye bungio na munoko te éviter nga ndeko na mwasi éviter nga ndeko na mwasi ba rezi éviter nga mari bongola te a éviter nga sikoyo parce que éviter nga te ndeto kene mulai o moni base boyo kanaki na muninga na yo pede ndeko lobaki ke na ndeko luka bima muninga no pede zo tindo bima ka boke oswana bo na to lukele base to zuele base ya so chez nos otama na ote mikolo ko luka no sujet mususu kwa na sujet la ngate vraiment kwa na sujet la ngate makasi po ko ngate po ngai na matelo moto na ndolando tsika so sa be mission tuna zuma te ayebisao na ko matelo moto na ko yabenza partout oyo na oyo ka pona bando tuna ngaza FBI na yebisa bino na za FBI so ko koti nyongo na ngai na ofuti so pona ko luko na ndenge nyoso na bando luko ngana na ko linga na salo mabe na yo lala kana ko na wana obima kaka tangu yo bima yo na keshi na ozo occasion ozwa mbongo kinga kati na ba mbongo ya sima osangiso somba bambongo ya sima ndeni bambongo ya sima bo yebi na sima te maki bongo la te ya fela ya fela ke bana ngai eza époque na ozo mbongo poso ozo mbongo fela ozo ta osa ofeli na moko boy ozo bato en charge olosaka ba distraction boye ponza ba pambola yo osali oferlina moko boye osali place na omo yebi ke nazo kota mbongo na ponza mba zongiselanga eza lokona na kota nzambe nyongo ponza mba sa nini afuta ngai osala oferlina te ONG te fondation denga ke bana ngai fondation denga de diama kalanga koma na kalanga laksi mwasi na ta mwasi na kata dunga banga yo mate so elinga preuve ni na esa no na teka drogue nga teka drogue na koma ba place amne nga ya ona esa bino na biso ngo kangzanga po ba place na koma na mutu atika ba mema kuna azate mutu ba ko sela nga intervention azate nga moko mwasi na sala intervention nga teka drogue ngai na teka drogue pe niata pende penda bokangai emame ba zunga pe ba chenga na mutu ka bakena nga na banga te na kota ba kasho sa mabele nga na kota caché judiciaire kuna na kota na sa mabele na banga elo te na elo na banga te pona tumbola abatu te petango ba memanga kuna nande na osola na bango na oyemsa ka mobile nga biko koma te so komi yo ba olia yo tikanga mo mwasi na sola na bango po otinda mbongo na soli pe na bango na pangani na bango na yesi bango na sa na boye ba pesa bino boye yo ni osesa nga ba jamike nga kota ba soda ba kotela nga 4 na kati ndako drogue eza na kati ndako na obimisa ngo ndeni me ba soda ba mona drogue te na kati ndako ke bana nga na za FBI ya makasi nga na linga te muto tumu pa so tumu nga na obimisa lo ba qualité na nga nyoso ondima te do éviter nga ipenza po mabeza la te yo za muto ambongo na kimbongo na nga na mona pe na ba chaîne mususu okesa pe ba sala télé réalité ba zumbongo pesa okoko to pesa nga te bijou kamara na nga pesa nga $50 pasa na nga télé réalité bongo yo pesa nga mbongo opia mbongo te ta journaliste so chroniqueuse yo ya fouekete azanga mbongo ya libabe yo pesa nga mbongo ona bana ke soko lingaki la pesa mbongo te tango zo sala na nga na émission bijou ya bisa ke pesa mbongo opesa nga mbongo te poza aka na ngote poso za na ngo wa avantage za boye ngo pesa loko za aka na ngote ndo pesa ta muto nga kotela ba vinga kotela ba vite na kotela ba vina na chaîne na yo kotela nga nini yo peda libabe to ba soko pete lokola nani limbonde ekoki bicarbonate bien te osakana nga ke bana nga na oyebiso ke ba o mana yo vandelo kaka me kangai na yo vandelo vraiment bande ko nango balanda kingai vraiment na nyoso na lobaki kanda kaka po monde ngo internet ezaka aboui olipisa tendresse ngai za la problème attendre c'est la commande a ça là un problème ngai za problème nete ngai banda otuna nga makamne na ndo kimangwati akoti ça par rapport à Gracia pede mo libabe pede bitanga so ya ko fana na kitu na tika solo abimisa ba maya pede wana alle ka finga pede lo lemo munene lo kwa ngubu
le lemo baso ezobime koto ezobime na koto okoyo komoni yo nano zu confinement to zongo ya solo grâce à so betting ngate na bosa na ekutu yo so betting to ko bino mapede bo sangana bo combattre ngabo kancho ndike ke ngabo la tsanga molimo na bino ngako ma lesbienne bokosi libungu tulu pena munene bo zongo te pananga elo bolinga bokota bo zwa te po o eza na kati nga mabende ezobima nzamba osanga délivrance malembe erobima nyonso ngabo okukanga te vraiment batu nyonso balandaki nga vraiment bao na betisi libaku vraiment bolimbisa nga po nazaka ya mutu naza mutu na ya pardon sel sanga penza naza mutu na beti bino libaku vraiment bolimbisa nga mais ezalaki ka fo ezala bongo po monde yango internet boyebi ka nde eza nga patron nga nani Eric Mbaya Nyembo ayebisa nga babi ya so kotika makambo okota bitumba nyonso bundaka ngo na baba te nzamba sala nga bi parce que apesa nga maloba na eboloba boyoki nga nde na oloba na begi ya raté baba te so ezobima nga boye te ndiye na masebe te nalobaka bien nzambe penda tianga penda atianga muchopo penza akoloba nayebi nde balobaka vraiment bolimbisa bona betisaki libaku baope bomesa na ofinga nga na kopesa numéro na nga kala mingi te bofinga ngai vraiment merci na opesa mbote na nga vraiment pas viens na nga ya kati ya donc viens na nga oa sololaka penza na petite na ye vraiment bien donc viens na nga penza mon vie penza ya kati ya ndaku donc viens na nga babi montana mufiniku ya lingwala donc vie opekisa nga makambo mais yo mopeka webisa ngo bibi tumba ngo internet ko tango donc na koti on est na sina koti avec force ndo ko isanga azate lo banzambe nzambe so elinga liwa po liwa babi bakima ngo te ato kini non sala bon yo katinga ne muswamba na le chèque te sara na le chèque tenga na beli ko kilo tenga na osa chaîne na mwasi na ba qualité yo so basi na kati na osa chaîne po na za bat na loka bakadisa mbala radar mon général so na lobi lelo ke leki na kuna fungola nga chaîne na funga po ba chaîne yo so batu ba fungola ezaka simba benda ba fungole kuna ti lelo ekokoma soki ndenge ni to ebiango ba jango menga na funga chaîne nga ngamoko na makoki na ngamoko ndena ofungola chaîne donc naza problème amutu te donc beni kapinga gazoza chic dame donc mbote na yo yango Judith Kabongo ya yo penza yango yo Doli Odia na Brazzaville mbote no yango Laetitia Ekutu ma petite sœur propre donc mbote no yango famille na nga mobimba bato bolinga nga te nga alinga wabino na sepela na bino bofinga nga kande bofinga nga po nga na bino toyebani te tokutana pete me ofinga nga na musika finga nga ka numéro na nga eza plus 243 90 14 60 816 plus 243 plus 243 14 60 816 wana eza numéro na nga boye bien hier nyonso so ngo bengo bengi do babi MB Mwamba transfert de Londres Kinshasa 5%. MB Mwamba transfert Kinshasa Londres 5% kaka mami balingi Mwamba femme à longue jambe anye folimbongo abuki ngo boyene 10%. Abi po sunga peuple congolais abi akitisa ngo na primo go oyo batu bakoyi ko pusa basu bakoyi ko tinda biloko na baona kimia Clarisse Lukombo yao yango ba mama ya fepa ko nzambe malamu mwana na bino nzambe malamu yo ba mama nyonso ya fepa ko nzambe malamu o baza partout na monde entier donc ngai naza mwana na bino ya fepa ko nzambe malamu nazaka wana ba prière ebele po bitumba ngo zo continuer ka ko yaka bandoki basola mukala kaka po baluka na bakoka bakoisa na baonga na yebite so eloko nini bakozwa famille nanga mobimba vraiment na pesi bino mbote papa nanga kalamba yo Bruno Funi mbote na yango na bandeko nanga nyonso baza na poto ba batangi kombo on atangi kombo te pardon bo kanza te ke na linga bino te na le labino fort donc yango na vraiment moyena tanga bakombo na bino nyonso ezate Malika Silu donc mbote no yangwana Divine Bintu yao yangwana vient nanga José Pito ta makambo yango pekisa kinga mais yango ser nanga barezi ayeko lukanga lisuna makambo ser nanga donc yo moko yebinde bosola kana soki bosola lisusu asenga pe pardon akobanga na ka pe jour ke asenga pe nanga José Pito pardon te bandeko nanga nyonso obolinga nganga pe na linga no vraiment makasi mais naza pe kaka soko ye okuta na pe kana za bo commenter kaka bo finga kande bo finga esala ngabe po yango pesa nga makasi yako yakoloba dolo mbote vraiment mingi na muto azaki sima caméra na nga bon de livre mbote na Saratola donc Saratola na ebande ko na bosani eloko moko lisuna ba commenter ba bike Saratola za ko utiliser nga amwa musa Saratola te nga amwa musa na ete Saratola ngajanga ya te pona mano finga batu te pe ata mukomo te banana ya mutu yo sozana mabena e banana ya fa tanga banga ke diamant ta mutu bo asali bo ta mutu preuve ni ka za ba problème na batu na est-ce que biso okanga tanga komba mutu
bosi bokanga na finga ya genre na ngate na muto liboma te ako utiliser ngai te po na za mwana na ete na pe mwana musana na ete mutu nyonso asangana ka na mutu makile kuta na pe na mutu nga makila na nga ekutani nango na Saratola je suis Saratola yango na combien on a tolo na luka kuna beta ngo tatouage je suis Saratola awa epesa bino pasi esa nango zuwa te mutu amutaza na mutu ne bakota je m'en fous hein je m'en fous moi bokotisa mais nga nazana nga na yesa bino na bi etali ngai te okokanga pe na okoma mwasi note bokazi nga baboya koloba po bayebi ke diama so olobi akaya sa droit de réponse bamisu baza baperese babangaka nga sikoyo lokola nazala so otie totie oyo kozanga to obakisa nga mpe mwasi ne so kutu bolimba oloba nde mwasi ne ya liboso na moment oyo na epoko eza nde nga diama kalanga donc naza wana je suis Saratola awa nakoma mpenza na motema nazawa me bitumba na bino nakokota te moko naza te en tout cas tokutani mbala nsima na numéro mosusu bye bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.